maman ye na ngai omonela nga rêve moko boye ya mabe mpona bana ntango aye omonela nga rêve wana aye nango koyebisanga nga na bino koloba na nga rêve ote mona papa bana ye moko fiancé na nga oyebisa ye rêve wana aye oyebisa mpe fiancé na nga rêve oya monaka nde fiancé na ngai ye mpe bando olobele makambo ya nzambe depuis mabandeka konelige omona vraimen ke suivi ndenge ezalaka moto akoyelo ndoto boye ye bongo te soki moto ayeli ndoto o satan apalotisa bato bandoto point d'interrogation boyaki to afete bana na biso tosepara du corps mais tokabola bandako te tovanda ndako moko ye aolala na mwana mobali mwana olala na bana na nga basi place ano ozoleka ngo mbangu ekero mpenza mbangu tokabwalaki séparation na biso bazala baquestion mama Gladys aobeta kaka tokabwalaki séparation du corps nga na mwana na chambre ye azolala na salon entre temps outaki na okaka kobongwa na sika vraiment nalingi na mokuse avant okende okoma place ya pasteur ayaki koteyaka bino wana asalaka suivi sekele na yo ezalaki nini na papa ok po bamisu bakokoka te bwa ndako moko mpe papa akotina na mozindo te akolamuke yo na butu te nkuba olia bankuba te nga na kota jeune prière seulement nzambe apesanga mosala ezalaka yango nde na kati ya jeune prière wana nzambe azolakisa ngai koma babombaka vi na nga depuis nazalaka bebe koma babombaka nga nzambe ake kobimisa nga na age wana nzambe abimisa ye ngana na vision nazalaki na balage ya ba 8 ans ntango enemi abombaka vi na nga nzambe ake kobimisa nga abie ngai babie nga balaiti ngai robe balaiti ngai na bachaussure nazalaki abie nde 3e jour ya programme ya jeune prière na ngai na prophète wana ya na ndako Oui, quand on a les chasse l'esprit des morts. Chasse l'esprit des morts. Ta fille ne mourra pas, ta fille ne mourra pas. Na la mouki. Nata la place moi na la laine assez. Nata la moi na place la laine assez. Moi na miss nyo so tu ekeli kolo moi na keiko. Na sambe to sam. Ben na ensemble. Parce que na nzamba elisa nyolo moko la kisanga bino. Donc on doit place moko commune. Donc bando ki bazwa ka mwana na ngai depuis mwana na ngai tosala ka prédote na Kishasa kanga kwa mwana na Kishasa tango mwana zala na 2 mois. Après nzamba ya ko assurer nga lobi batu nyonso tu basali obo na ko épargner mon pesate parce que na zaka. Dans la train na ndako na zolala na omona même naomona baange baoya baosekisanga me baange wana bazali na corps humain bazali na bazele boye te bazosekisanga baobetelanga me masolo ya joie. Let's go. Shalom, bonjour chez vous, peuple de Dieu, bienvenue sur nazaréen-tv.com avec l'humble servante de Dieu, la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokoa, la présidente du Parlement céleste d'Ipitikoa. Aujourd'hui, nous sommes bénis car la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et fait suivre d'aucun chagrin. Mabé Anzambeza wapi mbaya Mungu uko wapi, Moïse Piam Mozaredo. Mabé Anzambeza wapi, petit frère de la princesse de l'Éternel. Nzamba pambola bino to pambwami parce que aujourd'hui to bandisko témoignage ya mikolo ba mama ba tombo qui na kotala partout. Je vois que de femmes c'est comme si ces derniers temps ba femmes de bazo mona mingi bazo témoigner mingi. Et d'ailleurs la personne qui a témoigné Jésus après sa résurrection, c'était une femme. Et basi ba
patola yesu. Mais avant de dire un bonjour à mon invité spécial du jour, parce que vous remarquez que la princesse n'a pas mon plateau. Non, je ne suis pas seule, car Jésus a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vous enverrai les consolateurs. Je suis là avec le Saint-Esprit, mon maître est là avec moi, aussi mon invité est avec moi sur ces plateaux, mais à travers Basinga, le monde a déjà évolué, il y a la modernisation, la facilité de tâche, et c'est ainsi que même Bato Baza Libanda, Bako Luka, et Lengale Nazaré, Zalaka, et Lengale Nazaré, mais il va bosser des cahiers des athées. Non, c'est juste l'ambiance de cette émission. Ceux qui ont expérimenté les choses avec le Némi, avec le Seigneur, la princesse de l'Éternel, je demande à la régie de nous balancer un élément. Je vois là Yves Bolofa, M. Fayoulou, aussi Alain Kiaka, la mignon bébé. Après c'est les mamans, on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Tibidon, tibidon, tabibon, tabidon, ni nani, tibidon, Asante sana Bwana. Akosakate Yesu akwakakate Nalabi seleka Ngai nakosale la Yesu nangai Nakosale la Yesu nangai. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Bandi mina Yesu Sabadino Dokumisa Yesu Masiya nangai Azana bomo Yesu azana bomo Shamazana bomo Azana bomo Yeba Nzamba fongolinga miso ndako to bando luwe wana na komo mona serpent munene azo telema nazo okwese azo telema nazo fokufe karne na mire ne programa na binza mbeko ibeli kambuni ko mona wa bimo ko changer ma manière de rone et aussi là et on voilà to déménager to kenda kumsu quand to kenda kumsu on va la tante na ngape aza serviteur de Dieu bon ko bana makambo nzambe depuis kala so 2000 se forger babanda mamale na ngayo monde la nga rêve moko boya mabe pona bana tanga yo monde na nga rêve wana ayena ngo yebisanga nga na bino koloba na nga rêve ote mona papa bana ye moko fiancé na nga oyebisa ye rêve wana ayo oyebisa pe fiancé na nga rêve ya mona ka nde fiancé na nga yebi bando lobele makambo ya nzambe depuis mabandeka ko négliger ayesko komi pesa wana profondeur à participer à la vie de prière, bah comment ça là bah travail à prière, lié na mobali ya tante na ngawana. Mais pasteur on a besoin place toi ndo sambi là, ya ça là ne ba tout suivi te. Tiao alandi la bandimi, mondimi non, so azo mono ndete na église, mo batamu ba mweleki wana mona bete londe titou. Mais au moins on a vraiment que suivi ninge zalaka mutako londoto boyeye bobote. C'est comme tel ndoto oh Satan n'a pas l'autre ça bandoto ah point d'interrogation bisope to kanga misikoyo na serviteur wa bande ko ya na ndaku
abande koya bando sala ba travail na papa soleil ba zobondela na papa na fiancé na wana parce que quand on a une séparation du corps mais to kabwana ba na pe parce que to boya ki to afete bana na biso to sépara du corps mais to kabola banda te to vanda ndaku moko to vanda ndaku moko ye aolala na mwana mobali ngana olala na bana na basi to vivre à bon pour mwana obanga ma Gladys et mobile à danse na mana ba commencer à ba séance à prière ah place ano ozoleka mbango leka mpenza mbango tokabwalaki séparation na tuna motuna po bandeko mosusu mpe baza po batokanda biso bazala baquestion mama Gladys abetaka tokabwalaki séparation du corps nga na mwana na chambre ye azolala na salon entre temps outaki na okaka kobongwa na sika vraiment nalingi na mokuse avant okende okoma place ya pasteur ayaki koteyaka bino wana asalaka suivi sekele na yo ezalaki nini na papa ok po bamisu bakokoka te bwa ndako moko mpe papa akotina na mozindo te akolamuka yo na butu te nkuba olia bankuba te na butu sekele na biso oui sekele na biso ezalaki tellement toana partir ya dot libondeli na biso ezalaki toana osambela nzambe apesa makoki po papa ahonore nga na dot donc tozalaki vraiment tozalaki ferme na décision wana mpo na nzambe senga nazalaki prête na tout ntango nazwaki décision na nazwaki yango na légère te nazalaki prête vraiment ya tout donc vo me nazanga nyonso me nazanga Jésus te ok eza na base spirituel to koba décision ezalaka ke bolala mbetu moko te bosala eloko moko te tokobi paster ana bandi kolanda bino non oui paster ana commencé la suivi a commencé la papa suivi ba commencé la travail na hier ngapo nazalaki na kati ya travail na bango te mais ngapo na soutenir ka papa na ba prière mais bazaya wana parce que tant bazo sa travail na papa ngas ko nenza ba pesa ngaba vision nzamba ko mo pesa ngaba directif nzamba ko mo lakisa nga koma ye mo kwa consacrer papa nzamba zo lakisa nga koma pesi nga ye to tambola ne na ministère on a bango ba sa travail nzamba zo lakisa nga ba délivrance o lakisa nga na ba directif ya ministère. Après wana la dernière programme na bango ya jeûne et prière. Programme na bango ya jeûne et prière. Ya ki kosala kenzamba tushaki biso na mutema to seme eloko moya mutuya. To mona ki eteke mutu to yebi même so to considérer ki eteke ko mona présence en Nzambe na place wana. To joki eloko wana mutuya itu. Et pour chaque biso makasi, pour chaque biso vraiment makasi, pour chaque biso loko. Eme na mosali wana. Mukolanga biso totie dana mtema tozo seme loko wana. Mukolanga wana Nzambe bango musali wana kende ko musali mususu akende ko tale akende rendre musali wana mususu visite c'était un prophète. Prophète wana azwa message na biso mobimba. Esengaki ke aya na ndako na biso toboyaki te parce que makambo prophète ana alobela ye biso ezalaki même makambo nzambe bandeki kosenga esalama na vi na biso me bandeki kosalama te nde prophète wana ayaka ntango mpe prophète yango mpe aye na ndako asali kaka oyo nzambe bando otalisa nga asali yango kati na biso me mokolo prophète yango aya na ndako tant qu'à mon la servante de l'Éternel, la servante, oui, aux servantes. Papa, quand tu vas basser une balobaye, dans un serviteur en Zambé, depuis Aja Mukenzamba, Bengae, dans les lois, Benga servante, Nazaki surpris. Malgré ma vision à Bandoro Mona, mais Nazaki surpris, prophète, on a au côté d'un daku, à Benga Moussali en Zambé.
nazalaka surpris totiki akokisi oyo nzambe asalaki asengaki na ye akokisa ndi prophète yango ya kokende naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minito na kata mpe na katikati asaki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy moi il naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifongami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu nakesa su mulongo kuna pona zela susu kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires nakosali po tosunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme on a bandeko na baza na niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux de l'olia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Et comme Bible le bin affiché, l'Américain, on est wana vraiment. Les gens ont de la lobby. Yamba na honneur. Pourquoi oyambi na mudema na e fidélité. Mais qui kobenga elle sur na téléphone to benga sur na ndaku to yambi to sala akay na ba recevoir ka serviteur de Dieu. To comme ce qu'on a serviteur wana comme boya pesi biso la directive pour bosaka boya pesi biso to comme ko sambela na ye. Nazaki vraiment na moment na sans vous mentir. Ngai, écoute, tu acceptes que Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nanga, na fiancé nanga na to passa qui ba difficulté moko ya sakana te. To passa qui ba difficulté moko ya sakana te biso mi bale. To passa qui ba difficulté moko makasi. Na zeki pe na sala te na bandika na ndaku na bebe wana o na bote ya misato komede ana ena na sala pe na bandika na ndaku. Je n'ai pas na koti programme travail à jeûne et prière il y a 3 jours. Dans la koti travail à jeûne et prière il y a 3 jours. 3e jour il y a jeûne et prière nanga en fait on a yinanda. Mais il ça été que notre prière na koti à jeûne et prière seulement nzamba pe sanga musala izalaka yango. Na kati ya jeûne et prière on nzamba zo la kisanga comment ba bomba ka vie nanga depuis na zaka bébé. Comment ba bomba kama nzamba ke ko bisanga na age wana nzamba bimisa ngana na vision ina ba na balage ya ba 8 ans tango enemi
mpaka vi na nga nzambe ake kobimisa nga abie ngai babie nga balati ngai robe balati ngai na bachaussure nazalaki abie nde troisième jour ya programme ya jeune priere na ngai na prophète wana aya na ndako ntango aye na ndako ayebisi nga alobi mosala ya nzambe ayaka te ke o naobetaka atour awa yango na koti ya non so omoni un serviteur de Dieu aye liboso ya porte ya ndako na yo c'est que nzambe atindi nga na lobi wi papa loba nde aye oyebisa ngai alobi nzambe ayebisi ye aya oyebisa ngai nazozela nini mpo nasalela nzambe mpo nyonso ya ngai mpe elamuka oyo ekufa ngana ayebisi nga bino oza servante ya nzambe oza na don ya vision nzambe alobela yo makambo nga na lobi nde natuni nasambeli natuni nzambe mpe alakisi ngai ke non nzambe soki kolakisa nga bimisi ngai na eglize oyo babatizaka biso wana eglize oyo banazwaka bateme nzambe abimisi ngai na eglize wana na vision biso nyonso tobimai na eglize wana tozalaki na joie moko immense tozalaki bien me bakele na kati eglize wana bazalaki ambillé en noir bazalaki na batoshe moko boye bilamba moko banoir boye na barouge bato batikala na kati eglize oyo nazwaka bateme nde siko naye komona mokolo ya bateme eveil ya nuit ya bateme pourquoi porte église wana ekangamaka te donc nzambe alakisanga deja fo nabima nanga nazalaki na discernement te nde naye obima na église wana e osala mpe dimanche toki église ya pater wana ya prophète wana toki église na ye wana po tokende ka mokolo ngo tobima ka na porte ya ndako voiture ya papa moto andosambela nde na église oyo nazoyeba kene kuna église même amoni biso na nzela boye jamais omona zwa biso na voiture na me mokolo yango amona biso agara na voiture na gara alors tozokende église tokende toza invité tozwi invitation na église mosobomati ake tokuta makambo moko tokemona église ya prophète tona mokolo tokie nzambe basala grâce toponi ntango tokomi église ya prophète yango toye kozonga église esili en fait on va présenter biso l'église esili toyokozo ntango toyokozonga na ndako eleki wana nzambe oyo opesanga mosala ntango babenga nayebisi nani prophète wana nabi papa nzambe asali biso ngo polo nazwi mosala opeta nga alobi loko ozwi mosala na kotuna nzambe asambeli kuna aye na ndako ntango aye na ndako etinga nzambe ayebisi nga place ezokende mosala wana atindi yo mission wana abi nzambe atindi nga mission abi nzambe atindi yo mission abi d'accord nga moko consulté nzambe atindi nga mission mana to consulté nzambe atindi nga moko na koti mpe na la prière nzambe parce que nzambe autiliza ngai so depuis na boyaka ekoma so nazosambela boye na nzambe asalanga grâce mikolo yango onisanga ou bien so ndeko komana lwa nde sikoyo soki nalali nde nzambe vraiment alakisanga bavision claire vraiment alakisanga nde nzambe aye koloba na ngai wi atindi nga mission mais mission yango na otanga kombo te na sens ya distraction ezalaki wana oyo nakende kosauve concubine wana parce que sans soki nakende mpona lokola mwana mosala te nzambe alinga permettre te mission wana ekoma parce que aza mokonzi donc ye kutu bamakambo baeglise ekota meme mpa na ndako ne me nake mpe kuna oyo naolobaka likolo parce que yango te vraiment eza important ntango ke mission wana lelo ndenge ozokende kuna na mosala na tala okuta makambo boye tala lelo babongisi plan boye tala boye nzambe siko azogidenga azodenga mpe
na koyebisa concubine wana ya mokonzi yango wana ke tala boye nzambe atindi ngai epa na yo boye epa andima fukama mokolo wakuta fukama na lela na obi nzambe nga naza nani po moto afukama liboso na ngai tosambela naye komema ye epa fiancé na nga parce que ye aza serviteur na don ya nini ya guérison na don ya délivrance naye komema ye aye mpe na ndako papa pesi ye baprière bakomi mpe kosambela baprière nasalaki na mission wana 8 mois donc badange ebele mama Tiffany okozanga nyonso mais kozanga nzambe te so oza na Jésus Christ de Nazareth ye moko atindi ya mandate oyo akoprotege na batake nyonso ye na ke mission wana ntango mission wana ekomi na basuka boye ntango mokonzi siko ye moko ndenge andoluka sacrifie bango nzambe aintervenir ye moko siko faki akende na place wana ntango ekomi ke ye moko akende mwasi yango lisusu abalukeli ngai kombe ezalaki fasita koti mpe su ndako nde mosu mpe ya nganga mpe bakomi su contre ngai na spirituel mais nzambe atikali nga te nzambe abundeli ngai ti naye ko nzambe aye kolongisa nga kaka na bitumbango ntango sikoyo kuna nzambe acheve mission ngai na ngambu na nga mwana na nga mibale oyo nabeteli bino ntango nakende ye na Kinshasa kuna mwana na nga mibale fièvre to remarquer d'abord mwana akomokonda boye ndenge nini mwana akomoperdre appétit to trouver normal to pese kisa bavert rien mwana aomelakisa banyama mais rien to pese kisi boye mwana changement eza te makenda classe évolue bien na classe kuna ntango kuna siko baannonce biso ke patron na ngai na place na bemba osala akufi ntango bayebisingaki akufi nga na yo nake matanga na ndako koto oyo fiancé na ngai abengi ngai mwana wa fièvre mwana fièvre tozalaki même pas na eferagan même pas na doliprane mpona opesa mwana nga nabi asambela kaka mpo na ye abi ya pas de problème sambela kaka mpo na ye alobi ya pas de problème ndenga na longwe kuna place nazali na bato kuna tovandaki ezali na journée ezalaki vers 15h 16h comme ça na bon lokola babenga kuna mwana azosala bafièvre nakende nga kaka ndako ye na longwe na matanga wana na ye ndako Allô? ye matanga wana na ye ndako ntango na longwe na matanga wana na ye ndako naye okuta mwana nga alalaki na chambre alali na matela moko boye ya berceau boye alali na se nga siko nayi bon lokwa naza fatigue nakende na ngai na mbetu nakende nga na mbetu nakende kosalonge oui ntango nazali likolo ya mbetu naoki nzambe azoyebisa nga chasse l'esprit de mort chasse l'esprit de mort ta fille ne mourra pas na lamuki natala place mwana alala ye na se natala mwana place alala ye na se mwana misu nyonso to eke likolo mwana akeiko nga mpe na ye mbangu na banzobeta mwana réveille-toi tu ne mourras pas au nom puissant de Jésus tu ne mourras pas réveille-toi tu ne mourras natala boye mwana azongi na beti ye bambata na bitu ne mourras Papa Joyce réveille-toi au nom puissant de Jésus réveille tala makambo eleki na mwana tosambeli mpe na butu mpe tobanda osambelela mwana ntango tobanda osambela mwana na butu mwana akomi osala akomi komanifeste babiloko mondi balinga koma paralyse mwana na butu ntango bando manifeste babiloko mondi paralyse boye na nzoto boye bando manifeste basymptome ya paralyse wana tosambeli azongi normal tolali wana ezalaki un jeudi maintenant vendredi matin mwana apalamuki ne mpe bien apase mpe journée bien azumati sikoyo na mbetu akelala no mwana akelala ngai sikoyo nazalaki na douche naosokola bilamba douche mpe ezalaka na kati ya chambre naosokola bilamba na douche
natala kabwe ba 18h comme ça alamuki ne pe bien na mbetu tanga alamuki ne pe bien na mbetu akiti na mbetu tanga bimika na solo mwana défendu akweya sulimba mwana bilamba grande sœur na ye mwana ngai liboso na ye ayo obenga ngai mama Dieu s'est tombé na po na yako na telemisa mwana azotelema te akomaki paralysé ya liboko à droite côté droit liboko na likolo maloba mpe ekembala moko na minute na répondre mpe taoloba eso eloko te mazotala maintenant siko azotala biso miso ya soni wana so moto alinga kufa ndenge atala bato bazotala mopani ti akokofuti te bino lisusu te na ramasser na mimie na bouche bando sukule na ndo verse na yesu ndo verse ka bongo na butu nango na koti programme ya jeune prière papa ne pe a koti pe jeune prière na koti ya sec papa ne azo pe na 18h na butu angwana ya vendredi na bi nzambe na minute oyo toza faible po ekomeli biso na mwana toza faible mais tindela biso si mosali mosusu akoya kosekue biso na likambo oyo ekomeli biso ti jeune ntango nalali boye nzambe ayebisi ngai wana nui ya vendredi nzambe ayebisi ngai alobi mama moko akoleka okotenga oyebisa lakiso mungu abatenzi maintenant ngai na kishasa nayebele na nga mpe mungu abatenzi yango te ezaka bandenge nini enangamo awa ngomezambe na kishasa tubengaka na awa eza kombo mori nzambe pasali mpe grâce mama ngo mpe ayepe koleka mpe wana nalobi ne mpe te nabombi secret ke mwana azanga paralysé na ndako nabombi nanga secret nalobi nanga mpe te nde ntango mama na ye kokende espoir nzambe ezongeli ngai tellement nzambe azaka miséricorde atindi ngai lisusu na grâce mosusu epa faire mon bosu kaka nake mwana ser yango nabengi na telefone kaka nabengi na telefone na ye na ndako nakokai kobombela ye te makambo banda oleka etalatala na bibiselena na mwana tellement paza mpe moto asambelaka alobi nga nayebisi ye directif oyo nzambe atindi ye ngai azwi mpe mungu abatenzi yango alasi na oke mungu abatenzi yango nazali na mwango mpe na ndako me nando oyeba te kombo nini babengela bango parceke na kishasa na ezaka yango te mpo na longwa kishasa mwana moke nayeba na nga bamakambo yango te nazwi sikoyo eske kosala ntango nzambe apesi nga d'abord première dose aliment mpo na mwana po esalake mwana kufanga te nazwi na biso toyaka na prière nzambe yo oyebisa nga bino na minute oyo tellement bosengi mosali naotindela bino mosali me mosali yango nani paster oyo aya kosalaka baye na papa na fiancé na nga avant prophète wana aya parce que wana ye pe nzela ya payepe ntango tobenge telefone kutu ezosona azozwa ti telefone ezosiko mwana siko mwana azokonflike mwana azokanga mwana azokende po azokanga mabongo na zuka yango na monoko bando kosola mwana ozonga na bomo ntango tobengi aye asambeli wana nga deuxième jour ya jeune prière asambeli tosambeli na ye ensemble parce que na nzambe ayebisani eloko moko alakisanga bino bongo toando loué place moko commune donc bandoki bazwaka mwana na ngai depuis mwana na ngai tosalaka prédote na kishasa kanga luka mwana na kishasa ntango mwana azalaka na 2 mois mokolo wana moto bazwakanga deja bazwanga mwana donc oyo ngai nayaki ne na gabo wana bapreparaka déjà l'âge wana mpo babomanga mwana nzambe yekola po même paster wana tobengaki akomi suko pointe biso du doigt bino bozokende osambela na bakonza mboko bakisi voilà maintenant omoni bakomi suko pointe biso misabe nzambe oyebisanga lobi se nanga nzambe oyebisanga passage ya biblique elobi qui pour juger mon serviteur tozaleka wana bon nde nzambe oyebisa biso fait vert tomema mwana na hôpital bazwi mwana ezalaki na ba 23h babimi na paster wana na papa mwana bakena mwana na hôpital nga mwe nakena bango eza te parce que nazalaki ntango natikali na ndako nazolala
naomona même naomona baange baoya baosekisanga mais baange wana bazali na corps humain bazali na bazali boye te bazosekisanga baobetelanga me masolo ya joie nzambe azoyebisanga ke mwana na nga okufa te nzambe oyebisanga ma servante adore bana ozomona bango na ndoto naomona bango na vision so nakangi neti misu boye naomona na vision ke baange boya kosekisanga me bazali na corps humain bazali na bazeli te na bazeli na maboye ke bazali na bacorps humain comme ça bazosekisanga mpe baolakisanga ete mwana na ngaza baolakisanga ete mwana azokende ekole mwana azotangaka nabenga mpe nzambe oyebisanga eloo moko alobi kolemba kosalela nga te salela ngai soki ozosalela ngai yembelaka nga mingi parce que nzambe wana ye na prière nazanga adoration te na louange nzambe ayopangusanga ma ya miso alobi nayemba kaka naoyemba naosambela wana mwana bakene deya na hôpital ntango bakene mpe na hôpital tozali na mbongo mona maboko neti 110 000 francs CFA ntango bakene na mwana na hôpital mbongo yango esileka na butu wana bazwi mwana batie na urgence na hôpital général ya bango batie na urgence na pédiatrie na bango batie na urgence na batiaki ete na réa na batie na urgence premier jour alali kuna abimisa basen donc nyonso ya moto deja mais nzambe azoassure ngaka toujours ke mwana na yo akokufa te ta fille ne mourra pas ta fille vivra alors mama servante nzambe azoassure nga troisième jour ya jeune nanga nzambe ayolakisa nga lobi tala code oyo alakisa nga d'abord mai ezalaki sali te avide mai ya sali te ani ekei après kolakisanga bacode ayebisinga mena décoder bacode oyo na bandi kodécoder bacode wana na bandi otya ba 00000 après nzambe ya koassire nga alobi bato nyonso tu basali oyo boye na koépargne motu te. Shalom, fidèles téléspectateurs de NazaréenTV.com, une chaîne 100% chrétien qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sous le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer. Un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur, Elépère Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe parce qu'il fallait expliquer la fois passée par rapport au pantalon. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci, vraiment souci technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs, vous accepter Rabiso Nabanda Kunabino, car le lingue tozali. Vraiment tokosenga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga kakolanda mingi les Nazaréens vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ndeko boyebaki liboso ezu un petit problème technique donc moi tokota ba vidéo ya milai eza vraiment pour l'instant donc voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News donc les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens
ok? Famille les Nazaréens toujours. Mais news, au fait que les Nazaréens, news, n'est pas combien on a, au cliquer na place ba commis s'abonner. Au s'abonner massivement. Donc, il faut s'abonner. Ou puis, on s'abonner. Ou puis, de quoi s'abonner. Donc, vous s'abonner massivement, s'il vous plaît. Bible en colo. Bible la certifiée. Bible la princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc, je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens qui chassent a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, quand émission au Tali, attaque au Tali. Donc, toujours sous kaka na ba minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parce que moi, tout qui moula izate. Donc, ba témoignage au lundi, table sainte au lundi, mission ka au landa oyo, attaque au lundi à mouké oyo. Donc, cliquez le lien où ils en a sewana. Après titrage, kazo landa wana. Donc, sur le titrage, na sewana au mona lien. Alors, cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc, cliquez kaka donc au tali attaque. Au moment titrage ezawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et komemayo na les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Let's go. Merci Jésus.